Avant d'y arriver, on fait d'abord un peu de temps. Cet aspect des choses, Monsieur le Président, est résolu. Ça a été résolu d'ailleurs ce matin entre nous confrères. Donc les autres confrères qui viennent d'acter leur comparution, ils n'ont pas fait sans le consentement de la dame. Quoique ce document est déposé, d'ailleurs mon nom est là, je l'ai dit en conséquence des causes. Donc, sous réserve de lui donner parole elle-même pour qu'elle puisse s'exprimer. Je voulais juste faire observation de cette correspondance parce que mon nom y est répondu. À part mettre Samuel la vie pendant un bas, on va aller jusqu'à la 23. Oui. Ok. Procéder à l'instruction proprement dite de la présente affaire. Et avant que le tribunal suspende l'audience, nous avons annoncé que nous allons commencer par l'audition de la prévenue Honorine Porsche. Voilà pourquoi nous voulons la négocier à micro. Donc, la mission na bouquet nyonso botika makelele à base dans l'audience, poste d'audience, les cas dans le micro, là, est-ce que ça va? Il y a un peu ça aussi, là, pour aussi. Les gars, pour le marché. Voilà, ça, ça. Au Poland, ils sont à bouquet nyonso. Dans l'audience, où il y a des qui vendredi passé, il a fait que Bamsou pour vendre.
tribunal ayebisaki yo mpona nini oza liboso na ye lokola ezalaki vendredi tokozongela mokie pour que oyebana koyoka lisusu tolobaki boye ke auditeur militaire oyo omoni na loboko na biso ya mobali nde amemi yo na tribunal atraduire yo directement na tribunal alobi boye ezalaki awa na Kinshasa ville mpe capitale ya République démocratique du Congo kozala na agence ya Raobank oyo eza na bavenue ya Landa Kasavubu na commune ya Kasavubu na date ya le 16 octobre 2025 à 9h. Yo opposaki ba acte ya terrorisme oyo ezwami na entreprise individuelle bit na yango ezalaki kotroubler gravement ordre public na nzela ya intimidation to terrain na ba infraction oyo osalaki abali kokanga ba acte ya terrorisme oyo opozaki alobi ya liboso yo osekestraki ba agent ya Raobank notamment madame Tiomba Kabangu Bénédicte oyo aza caissière na monsieur Tibwabwa Mundandi Andi ye aza gérant ya aza gérant mpe na bakiliya mosusu donc osekestre bango falisi bango esika moko ya mibale alobi yo oyibaki na munduki misolo ebele ya franc congolais mpe na 10 000 $ américains ezali na préjudice ya société oyo babengi Raobank SA wana baacte ya terrorisme oyo ministère public azo reproche yo asuki wana te alobi kaka na date wana ya le 16 octobre 2025 kuna na Raobank oyo ezwami na victoire yo oyibaki na manduki 10 000 $ na bafran congolais libi wana osalelaki yango na munduki na yo oyo eza jouet en plastique oyo tolakisaki na audience oyo elekaki omoni yango nde yango oyo munduki oyo olibelaki na yango mpe alobi munduki wana eza sous forme ya arme de guerre wana infraction ya mibale vol à main armée ya misatu auditeur militaire oyo amemi yo alobi yo ozalaki na lingomba ya bato mabe oyo eza compose na kasha mangonga anderson aza wana oyo eza policier telema omoni ye ozalaki na lingomba lisusu na kingambo wa kingambo ye wana Yantopa Bukasa ye oyo na monsieur Benjamin oyo aza mbotard na madame Kapi bango bamonani te mais ministère public azolandela bango tribunal a retenir défaut procédure ya défaut na charge na bango ata baza te me bazosamba elongo moko na yo nde bainfraction misato oyo ministère public atieli yo oyo okosambela na yango mokolo ya lelo ndenge toyebisaki yo na audience oyo ya liboso e bainfraction wana terrorisme ya liboso
tout le monde a 20 ans. Bon, la mère, maintenant, l'association des malfaiteurs, et tout le monde a loi de peine de mort. On l'a dit. Voilà. Alors, le tribunal a pour Sengayo, à Makamoukoy, pour lui, il y la maille, la fenêtre arrive à Tontika dans la banque, on a retiré. Tapi, il y a une habilité, connaissance de Kaka, à quel Tontika là, mercredi, pour la chambre qui a joué. Ah, on a aidé à tambo qu'on a pas monté. Baza innocent, n'a dit bangote. Namona bangote, n'a dit bangote. Baza innocent. Ok. Dina la lumière est bas. On va qui aux en Allemagne, c'est ça? Oui, la bande en Allemagne. Bande en Allemagne. Comment qui na Congo, Kinshasa na date le 12 octobre. 12 octobre. Il y a qui na Zelani, Brazza ou bien aéroport Andili. Il y a Congo Kayenji. Aéroport Andili. Dina la lumière, est-ce que ça. Non, au 5e fois. 5e fois. Oui. Nambala il y a 5e fois. On va d'accord. Maman tombé. Oui. Si vous Nambala, il y a eu l'équipe. On va d'accord. Naba flat pick-up. Flat, on va net wapi. Na yebe iso na mokiti. Na doye ba iso te na commune par exemple. Eza to. Kaba na matonde ou bien on va appeler la commune. Ba commune mosusu pe. Let's une commune libre. Na yebi te na linga lobelo o eza bongo te. Est-ce que tokoki koyeba mbala na yo ya suka oyaki na Congo? Oui. 2024. 2024. Oui. Si vous avez un peu oyo, avant de nani ayaki kozwa na aéroport. Maman na ngai. Maman na yo. Oui. Ayaki kozwa na aéroport. Oui. Vous avez un mutuka ou bien bolwani? Tolowe mutuka. Maman na yo avant la commune. Avant dans la Bible. Bible. Oui. Monsieur, comment la Bible? Oui. Vous pouvez voir que les Bible ou bien oui, Malamoko na. Non, Malamoko na flat. Malamoko na flat. Oui. Capi. Les ambala ni bosso. Botambola na yo que botambola na yo. Les ambala ni bosso. Oui. Bon, avant connaissance na matika ba relation ya bandeko balinga bamona nga nde bayokanga na ntango na banda na poto ayaki mpona kovisite ngai. Non, aza ndeko na ye te. Aza kaka connaissance. Connaissance ya nani? Connaissance ya bandeko na ngai. Ndeko na yo nani? Rachel. Azala na Kinshasa? Oui. Vous avez dit Rachel Mikolango bien. Et Kapia Yaki mercredi. Pourtant la même mercredi. Aïe Moko. Oui, aïe la place Nazari. Aïe Bagimeni que yo ye Kinshasa. Aïe Bisaki. Pas ya nani. Pas bande konanga. Ils avaient pas un bousson monaï. Oui. Vous avez une connaissance à bien. Et aïe total en après na single service kota bauti kanga na magasin na somba jouer wana na lobai les aka pona bana na somba la bana non vous avez appelé la bana ce soir na ba bana bande pour il a somba la bana jouer
nde nayebisaki oui yayebaki nini na natala ape aye kotala yo na hotel na moi mpo na butu ezalaki na butu tobimai na butu à partir de 18h na makolo na butuka na makolo osombaki yango wapi eza na magasin moko pembeni na matongi wana ya bachinois pembeni par rapport à l'banque par rapport pembeni par rapport à flat place na oza par rapport à flat oui osombaki minuta yango combien ezalaki ba 20 000 francs congolais oui siko osombelaki yango nini Maman nayebaki par rapport elo nde nayaki kosenga aide nayaki wana butu ya mokolo nini ya mercredi butu ya mercredi oui siko osombeli nini kasi yango naolinga na explike ezalaki par rapport le nayaki kosenga ba aide pa mama Denis Nyakiro babirone ya ngombe bakangela yanga baporte nayaki na intention nakei na banque te nde ntango mayele sukenga yango nakende mercredi nafondi yango na butu nde jeudi nakei na banque olobi okomaki awa le 12 oui après ntango okomi le 12 le 13 le 14 ezali wa na flat kolala na flat kobima nazalaki na lela na bandokele na ngombe pa basekretare ya mama Denis Nyakiro wana koteni wana na gombe koteni gombe ngai nayebi ma kongo te nayebi kongo te ntango olongo ya Allemagne oye kinshasa objectif na ezalaki mpona kende na biro ya mama Denis Nyakiro nasenga azongama osololaka na ye avant non nayebi kaka mpona tante chance oyebaki na ye te namona ye ka na tv na tv oui nde olobi no naya kongo mpona kotala mama Denis oui siko bokutanaki non bafongola yenga porte te bakotisa yanga te bayebisaki yo nini okota te oza rendez-vous te mpo okutana na ye fozala rendez-vous oui mais est ce que à partir ya poto ozwaki rendez-vous non naza te na limao te nalobaki naya na tante chance ezalaki espoir na masuka siko ntango tante chance esimbi te espoir na yo komaki siko ya nini nakomi désespéré désespéré oui siko oke kosomba objectif ezalaki nini mpona nakomi na suka ezalaki nanga nayela yango te na kongo yango tolobi no okei kuna pa mama Denis batangeli yo passeport nango okota te ntango ozongi ide ya kosomba minute oti wapi mpo nakomi na suka natali bana nanga natiki na Allemagne 4 nabokola bango nga moko sans mama sans papa nazalaki tellement na baniongo oyo bato bakomi komenasenga espoir nango ezalaki kaka mama Denis Nyakiro baningo yango ezalaki ya combien 20 000 euros 20 000 euros ozwaki pa ya bato oui donc naki omona mama Denis akutela yo asunganga asunga yo oui ntango omoni ye te oke osombi oyo avec ide nini mpo nazalaki na intention osala mabe te yango nalobai nakende ka nazwa monduki ya plastique natandeka mpo mayele esukanga otante nini nakota kaka nasala kaka comme si lokola naza na monduki ya vrai silence s'il vous plaît okota wapi na banke ya wapi banke oyo nakota te omonaka yango liboso bien mbala liboso omona yango mbala liboso mpe okota oui siko ide wana ya kokota na banke ezwaki yango wapi eyela yangaka moto ekrakaki moto ekrake oui osombi munduki après jeudi na butu ozomi na ndako oui après nga natikali nalali moto atikali nga azongile mpa na ye bafi azongi mpa na ye oui oyebisi ye te eloko nini okosala non ye alobi kaka osombela bana bandekolo c'est gentil fille
bazaba mibali balinga kobeta minduka jouer. Ok. Lali? Oui. Après longi na ona ntongo na lamuki nabengi chauffeur moko ya moto Benjamin ayo tikanga. Oui. Nayebi te. Ta balinga kokandi to bandongo basoye na baposa transport nabengi moto nasengaki po atikanga soki na nini asomba eloko. mbala liboso tokutanaki ne mercredi na matongi wana ka lere atika yenga na plate nayebisi ye na obengi olobi okotika nga na banke te mercredi toyaki na makolo na kafe la tozonga na makolo nde direction na biso tokutana ye na ye ya osuke na moto nde biso tozonga na makolo totembisi ye na senge numero oui ye moko abandaki kotumba moto nde azalaki ye moko oui bon par rapport à direction na bando ke lié azalaki na direction na nga na tembisi ye oui oui Benjamin, oui. Après, on a vu numéro na zongi na plate. Oui, na chafé. Oui. Na komi na plate, na sokoli na lali. Après, na tongo nde na benga ki atiki nga libosa banque. Ya zongi na ye. Oui, na lamuki, na lati, noir, après na créé. Plastique. Daki na kati ya sac. Na sac na nga. Sac ya noir. Sac ya mweza wapi? Ba police babeta yanga opi bazali bongo bango bayiba yanga nyonso. Na portable na sapat na lata balongola etu. Ok. Là, le Benjamin ailleurs. Oui. Mati. Oui. Atikinga. À combien de minutes la rencontre? 2 minutes. 2 minutes. 2-3 minutes. Nayebi nzela moko te na Congo. Ok, aye. Okomi mosala wa banque? Oui. Na kiti ya kena ye. Ye epesi yake? Oui. C'était combien? Ça peut être 1000 francs. Accueilli. Oui. La délit banque pour moi, pour me longuer d'aki na banda pe. Là na délit pour moi, après la faute na nenda. Comment il y a peu de bah 8h30, bah 8h35. 8h30. Oui. na servaki lote na telemeka kuna na mulongo batu na odela tena mulongo lumete na se kota ba escalier oui oui est-ce que vous avez la sécurité bon na mone ka ba namoni ba na mone bango te est-ce que vous avez non est-ce que vous avez balaki la mandenge bao basana na yo ba obona ibango oui na couloir amoni yo pe non amoni yo pe non okota na porte ya mene ou okoti na ba porte ya porte nyonso ka ba tiya ba kota na pe na kota ntango okoti sikoyo ntango na koti na demi tu ndoki ya plastique na lobi eza viol après bato babandoki ma bango okoti na kati oui bato bavandaki apres na demi tu ndoki na lobi eza viol na sac oui na simbaki yango boye na lobi eza viol oui na lobi eza viol nakangaka eza viol 2 fois après bango bakimi eza viol oui siko réaction bakimaki
Bakimi Badjouan. Peut-être, Bakimika. Tu es dans la salle où tu vas au Oui. Après? Après, on a dit classificateur d'Alaki, on a classificateur dans le bureau, à Mounzami, après, on a dit là, on a quand vous Bakimi, il n'y a pas de question. Oui. Est-ce que vous avez la question? Oui, je suis non, même pas. Même pas. La force à tenir, sinon le réserve, tu n'as évité. Si vous avez bonnier à ça. On dit à mon aime un docteur plastique et qu'on a besoin d'un tige, il y a vrai. On a besoin d'un tige. Oui. On a besoin d'un tige. Et pas ici, c'est ça. On a ici une garçon. Oui. Oui. Il y a une oui. Oui. Bon, voilà, vous allez à fin ou à là qui mélange. Oui. Tu vois, après ça, comme bon, on a pas beaucoup. Et après, il ça qu'on a qu'à faire. À boire quand même à côté de la salle. À boire quand même. À boire que la main. C'est ça, la balias. C'est là qui n'est que beau. Oui. Oui, à moi qui n'a pas de joie, n'a pas de la salle. Oui. Oui. Après, la bandeau, quand elle a au bima, la moitié de la police va nous mettre à ma sasse, n'a fait qu'au battre à ma. C'est pas de question. Oui. Après, la ligne de Bima, la ligne de Sima, entre le garage. La bande, on a la porte sur des noms. Oui, exactement. Il faut déjà signaler qu'il y a la bande comme à signaler la porte d'entrée. Entrée, moyen de mes actes, na mona bato so bakima kuna ngata na landi peka bango kuna na kula kaka bango esi baki ke ezo pesa sema libanda na ebe sikoyo na ukimela waki bon na ide na ngeza kina bima ko na banzela na bato bakima kila na komi place sana na moni ba police ba bando beta mendo na kimi na ndela sima lisusi kuna to bata mana sima bato ngono wala uzanga mbongo na yo oui na sakana na sakwana oui la police pour la bon na moneka moko oyo oyo wapi ka yini na moneka kala baba pa police yo kala mapesi oyo wapi na moneka oyo police comment on a Kachama Ngongo asama ukutani naye et là on a linga dima afimi munduki abeti makasi bangi na zongi na kati zongi na kati oui sikoyo saki ya mbongo ezalaki na ngai après nati koluka place obatama namonaka place batono na vandi kuna nalali kuna ti na oyoka balindoki nga nazalaki kaka kuna oyo obatami place ya bato oui sikoyo ye namonaki ka une fois wana esi lenda na yazwi mbongo bato bamonenga oyo bapetenga zelanga na ngunga nini oyo bazwaki mbongo le bamoninga ye te ye amonaki yo te ye le bamonenga ye azalaki te oyo kuna mpe ye azalaki te mpo na yo bato bamonaki yo eza bato bazalaki na kati ya banke non papa mpe bato bakutaki libanda bakuteli libanda baelongi wana na obosa na bango te bazalaki bapolisier oui mpe bamilitaire balata ble ble ndenge bilamba bapolisi ya ble ndenge oyo couleur ble me ya boye te ble me ya boye te oui bapolisier oui baye bakuti yo place nini nalali kota batono nabai chauffeur salite natie likolo ya nzoto nanga mpo ebima lokala naza poubele après là bamoninga baweleli na mbongo babandi oniataniata ngai baweleli mbongo oui bazwi bango nyonso bambongo baweleli ti saki ekomi vide balongolinga sapate
balongoli ngai sapato babendi nga sikoyo na elamba bakomobimisanga libanda babandi obetanga bien sûr. Soki tokena comprendre malamu eza bapolisier oyo bazwaki yo na kati oyo babisaki yo libanda ti bakoti yo na motu eza bawana siko tribunal alingi ayeba okimaki mpe obomanaki mpona nini mpo nayaki na intention ya kosala mabe te déjà monduki ezalaki ya vrai te moyen na défendre ezalaki te bango bazalaki na mindoki ya vrai so ezalaki ya vrai olinga non mais nasimba mpe mindoki ya vrai te eza ka façon ya kobatama mpo nazalaki na eloko ya dangere na nzoto nanga te mais sikoyo soki tolandi na scène na yo ndongo osalaki eza bien eza bien te eza bien te eza mabe eza bien te tribunal alingi ayeba banani ntango oza na kati bazali kobeta masasi namona ete nga nazalaki na tourno nayebi te banani babetaki mpo nga place nazalaki na kokai komona te eske na kati oui ntango oza na kati ezali mpe na masasi naobeta na kati masasi naobetaka libanda ezalaki kobeta libanda mwa babule nde ekota mwa place nga nazalaki babule ya munduki ya masasi oui ekoti leba obeta mosusu esota ekota ndambo kuna so na kati soki olandi yo bien moto abetaki munduki moto abetaki masasi te apart ye mpo ye abetaki olobi oyo abetaki no nani kashamo oui mais bapolisi oyo mosusu oyo babetaki na emona elongi te ya bete mpo lere amoni nga alingi adéfendre après ntango amoni yo ozalaki na munduki no na maboko ozokima na munduki na yo oui ozopointe yango ya joue oui ozopointe yango mpe te na peut-être nasimbaki yango na se na saki naolinga siko nakima natiaki yango lisubu ete na banoluka nzela okima oyo otiaki yango kaka ale nakotaki oui tenir bato oui permettre yo opérer c'est ça orécupérer mbongo oui opona yo sikoyo ndenge ozwaki mbongo wana obengi yango nini nayibi oyibi oui est-ce que koyiba eza malamu mabe mais nayibi na volonté na nga te siko tribunal alingi ayeba na opération oyo osali ntango obimi libanda omonaki nini ntango bakangi yo ntango bakangai nga namona elo te namonaki bato batondi na nde babete ngai batondi basoda bazobeta masasi estce ordre public ezalaki trouble to te wana namona ete ngai nazalaki batondi basoda ebelanga batiaki nga na se le baotombolanga motu ezalaki na se lokolai bakendele namona ndambu le baobwakanga na voiture omonai mpe basoda bato oyo bazalaki nanga na voiture nde banamona bango oyo babandaki kobetanga bango nde na obosa na bango te sikoyo na vi na yo mbala boni deja ososala bango nga nasala criminel moko te ni na poto sikoyo mpona nini olingi osala yango awa na mboka na yo mpasi moto etinda ye na papa eske soki motu nyonso alingi ayeba mpona mpasi eske mboka ekozala lisusu malamu na tokaya baporte ezalaki ide ya kosala yango te baporte nyonso nabetaki bapelenga te sikoyo na poto yosala mosala nasala mosala ya etiere koki mpe bana crèche okipe bana na kata me mosala mpona banyongo wana bafutaka yo te si bafutaka banyongo elekaki na kata me mosala bafutaka yo combien bon ezala fallait pas à peu près combien bon nambi ya poto 2000 euro eza eloko te mpo ndako deja nafuta yango 1900 euro sikoyo solution monaki kaka mpo ya koyiba non ezalaki solution te nasalaki yango mpo mayele sukenga nayiba nao na bi nanga te eza mbala liboso nakóma na baproblème ya mbongo boye nakóma na suka mais
soki tolandi bato bauta poto basalaka mosala moko te soki kote ozozwa 2000 euros kote ozozwa 2000 euros kote ozozwa 1000 euros okosala 2-3 misala mpona nini yo osalaki yango te oprefere koya kota na banke ya bato mpe otia désordre mbongo ebunga tout ça ole osala misala mosusu na poto ndenge baninga nyonso basalaka nasala yango mpe mpona nini osalaki te oprefere oya koluka mbongo ya pete ole osalisa nzoto na yo ozwa mbongo dinema mayele suka yanga na dépression bandaki kosalama siko mobali na yo aza naza mobali te na poto samblere bafutaka bana selon réalité poto na mbongo bafutaka eza eloko te su tozwi 2000 na yo tozwi bana ndenge bafuta ozala bana combien? 4 bana 4 ezala combien? 1500 non 1000 voilà 4 bana ozala 4000 donc par mois oza na 6000 même pas nakoma na 6000 te 5000 te 4000 te papa okofuta nyongo yo préféré mbongo oya ozwa mbongo na facilité mpona vie nakoma ende na bamenance na bato na defaki ngai leta depuis 6 mois bakatanga baede tout bambongo oyo ozotanga ngai nazwaka yango lisu te sikoyo tribunal alingi ayebana bosolo nani afacilitaki yo obi atiaki yo na contact na bato ya grand banque motu te papa okota na facilité non moto afatetunga non motu moko te papa nakokosela motu te mpo na kosaka te bango tu bavandi baza bainnocent nayebi bango te ozali na contact na madame Bénédicte non nayebi ete nayebi ete namona epe te na binanga boni oke koluka kaka oke kaka na nani na kese na yo nayebi te soki ezala moko mingi bayenga nakendeka mpo namona ekuna nde kese eza place okotaki kese ezalaki moko selon ngai nde namona olaki te bakese non nayebi kutu te eza bakese numéro 1 numéro 2 nayebi yango ezalaki mpo batatelemela molongo nanga mpe nalandaki bika molongo moment oplanifiaki opération ya rob banque mercredi jour nasombe kendoka pistolet nakende lundi na mardi pa babiro mama Denis Chi yaki rola baboya kokotisangani nde mercredi makanisi wani oyebaki ndenge nini ke rob banque ezalaka place wana oyebaki ndenge nini ke mpona kota esilaka sa wana nayebaki te papa na mati na moto nalobi memanga na banke lea tokomi nde place na moni banke nayebisi ekitisanga awa sikoyo bapapa mibale oyo botelema aprevie tala bango wana nayebi bango te papa tala nanu kozala presete ya koloba na ye naoyokela bango kutumbawa nde baza kokangama koyesanga pasi bayede loo te ozokela bango oui le ministère public alobi nde baassocié non c'est faux non zelanga bata papa oyo alobi na bango na bapolisier oyo nde koplanifie oyo okota oyika mbongo na robange non papa eza lokuta mbala ya liboso mona bango ezali boye namoni ya bango kala bakanga ya bango eske ntango bakanga ya bango mpona nini oyebise bato wana te keno bao baza bainosi nalobaki yango nalobaki yango na Kinshasa bandeko no bavanda wana na Bibwa oui bamosusu na yolo non nayebi te nayebi kaka na yolo ezo nazala mingi na contact na grande sœur nanga na mama
On a eu l'eau banane. N'invite papa. Et on va dans premier, on va dans l'intention. Pascal Moukali. Yo, tellement monsieur. Kikole, yo. Moukali Pascal. Moukali. Oui, bah, il m'a beaucoup. Non, nakenda kutu. Naebi kutu bakombo na tena nakenda pe place en hôtel. Mbongo ezawadi pa bato babeta nga batiaki na minduki na kati ya vagin na bango nde bazwaki mbongo. Mbongo ezalaki combien? Nayebi te papa, nakoki konte te na miniti wana oza na kati ya kobatama ozobanga okozwa temps ya kokonte te. sikoyo mbongo ozwaki wana ekokaki kofuta nyongo na yo lobi olinga ofuta? Nayebi te mpo nayebi pe te monta nayebi te nga nazwi kaka na kotisi nayebi monta mbongo yango te. Sikoyo nduki oyo ntango ozokota nango intention na yo ezalaki intention na yo ezalaki nde eza na forme monduki bato bamona yango eza lokola ya vrai bakobona lokola ya vrai bakobanga mpe bakotika yo oyiba. Nayebi te na okoma meme ntina niveau na bango natantaki kaka nandimaki mpe na monduki ya plastique ti ozokota ezalaki ke bamona eza monduki ya vrai bakobanga mpe okozwa mbongo, c'est ça? Oui, ndenge ezalaki na mutu nanga mpe ozwi mbongo obandi kobima nango te nabatamaki place nazalaki na banke olinga kobima nango place mbongo ekende ozoloba te mbongo place eke nayebi papa oyebi oui pa bapolisi oyo babetaki ngai bango nde moto bazwaki mbongo mpe bango mpe moto bazwaki portable nanga. Est-ce que place ozosamba kuna na dossier mosusu bato wana baza kuna nayebi te omoni moko namoni moko te omoni bango te namoni bango te bango baza kota mibali biso kota basi toza kokabwana te tolobi boye place oyo ozosamba na kuna esika yo oza victime est-ce que na bato wana oyebi bato bazwaki mbongo baza parmi bango namoni bango te omoni na bango na namoni bango na misu te mais soki omoni bango boyeba keno oyo azwaki oyo azwaki ntango bakotaki bazali na mitu babetaki masasi soki baretrouvaki ndenge moko ayaki kosuba place wana amona ye apaki kosinale mpona nini ntango amoni yo moko telemaki te olongo wana bazalaki ebele deja nakokai kobima te. Comment vous expliquez que l'opération est à virgule wana ozalaka yo moko mpona nini ozobomba bacompréveni na yo nakosaka te papa Bénédicte nayebi moko na bango te na gérant ya banque papa nayebi moko na bango te. Bon papa soki nayebaki mutu moko bapreuve eza na baportable boza na baportable na bango il faut tozala na trace ata na WhatsApp il faut moi appel ou bien ata numéro nanga ou bien ata conversation il faut ezala na WhatsApp baportable na bango eza na maboko na bino bokomona nyonso soki na okosa même nga mpe portable nanga soki bomoni yango bapreuve il faut nazala mpona kokokopere na bato oyo tozosolola na telefone te il faut kaka tozala na conversation na tapi nayebi ete tapi tokutanaki ye mpe crédit nazalaka nde motema malamu papa nga motu nyonso nayambaka motu tu oyo otalanga nazala reconnaissance na kolesa ye na kokipe ye tapi ayaki mpe tenga aza bongo te tenga sikoyo nazanga bongo te nazanga bongo te nazala na motu moko te nakima nanga mpe bato meme na foto nasolisaka motu te nazala na bato te ni na foto ni na afrique soki naye kaka kaba oyo baoyo otalanga nakomi kotambola na bango naza bongo sikoyo ntango oyaki na ezalaki kosala mikolo boni une semaine. Une semaine. Oui. Oui, na 4 jours avant ça. J'ai dit, nous n'êtes pas fini, na banque. Pourquoi nous avons ça ou bien ça? Na banque.
oyo nakende osala na kati ya bana. Nakende oluka mosala? Nakende oluka mosala te. Okosala? Nakende oluka mbongo. Bakabaka mbongo na bana? Bakabaka mbongo. Yango nasomba ebundika joué. Po ebangisa bapesa mbongo. Oui, vous allez contrôler votre portable. Mais oui. Pour mon nom. Na baba za kuna. Pour mon nom. Kuna vile tu déjà ministère na. Nathalie Honorine. Oui, maman. Nazotuna boye. Mission nini okendaki yango na baba? Kaka nde nalobi ntango bakangeli na baporte nayaki na intention ya kokota na banke te natiaki yango meme mpa na motuna matinde na ozonga na Allemagne nde naoya awa natiyebisaki bana na nga nake kosenga aide na mboka ya bakoko na nga. Outi koloba awa te outaki na poto oyo okutana na mama Denise. Oui. Président outi kotuna yo awa olobi Kinshasa oyebaka yango mpenza te. Nayebi yango mpenza. Sikoyo nani amemaki yo epa mama Denise okende kokutana na ye osenga ye bongo? Nakende na grande sœur na nga nasengi service atikanga kuna mpo nayebi nzela. Grande sœur na yo azalaka na Bibwa. Prévenir Honorine. Oui. Na kolanda o malamu ndenge tribunal akuti kolanda yo okuti koyagola tribunal na bituna nyonso tribunal atini yo ovandaka na matonge. Navandaka te plate oyo nazwaki eza na matonge. Okoti ovandaka eza na matonge. Tribunal alingoye tribunal ezilingo ezwaki parce que soki totali malamu na matonge wana banzela nyonso ezali wana okuta bato azochange bambongo bani mais likanisi kino ezwaki yo oya kaka na lere wana oya nani moto apesaki yo opportunité wana courage wana oya kosala acte wana? Bon, déjà niveau oyo nakomaki papa dépression déjà komaka kodérange mai depuis alparta matinde na biyaki nazalaki déjà na badépression na nga nakomai na suka nazalaki déjà nasala kaka oyo ekoya yango nakota na banke mpo mayele suka otuna mibali ya tribunal acte oyo opozaki na lere banke oyo osalaki wana selo mibeko oyo ya mboka mosu eza malamu te eza makala eza mabe merci président. ina bakisa lisusu na babanke wana oza na compte ozalaka na compte kuna? Non. Sikoyo oza na compte te okoti kuna koluka nini po moto akota kuna azala na compte yo oza na compte te okoti koluka nini? Prévenir Honorine. Pas servi, papa. Pas servi? Oui. Est-ce que acte na yo posé wana? Est-ce que ovandi na Allemagne? Est-ce que bapesi yo nationalité? Est-ce que eza toléré? Nayebi te. Muna batolera yango? Nandimi te, nayebi te. Tribunal alingi ayeba. Bapolisier oyo parce que jusque là ozoloba nanu malamu te mpona bapolisier na bato ya sécurité oyo. Mpo nayebi bango te papa. Naye personne nayebi moko na bango te. Nayebi motu te. Nalingi naloba eloko te oyo eza bongo te. Soki nayebi bango nakoloba nayebi bango. Me nayebi bango te. Nayebi ni nkombo na bango nayebi bango te. Siko assurance nini oyo ozalaki nango okota na banke mpe ozwa mbongo? Soki moto akomi na suka asala makambo sans korefléchir. Tribunal alingi ayeba omoni biloko eza liboso? Oui. Eza ya yo? Eza yanga. Mosala nango eza ye? Nasombaki oko na bana ngai biso toza na hiver jour na voyageaki bamagazi ezala na aéroport nasombaki yango na aéroport. Aéroport ya wapi? Ya Frankfurt ya Allemagne. Eyo ozalaka kuna osomba susu na aéroport ya nango?
Nous avons encore la parole. Monsieur le Président, on me pose la question. C'est ainsi que nous sommes en train de balayer tous ces noms, on vous dit, un problème de maladie et de dépression. Nous voulons un problème de dépression. Quelle dépression? Il a déclaré devant l'OPJ. On lui pose la question, et c'est la dernière d'ailleurs. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du débraquage? Elle répond. Elle répond, Monsieur le Président. À l'aise, elle dit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. En âme et conscience. Alors, tant que vous avez attendez, pas à OPJ. Tant que vous avez acte pour braquer banque, vous avez un état nini. Yo le vite, nous avons un état lucide, donc normal. Il y a un kotaki. Est-ce que vous avez bon, malgré normal, pour la diamba, on a considéré. Tout le monde a diamba. On le dit aux acquis d'un état normal. Quand tout n'est pas sur la mêlée, on a la mêlée, on a la normal. Quand tout n'est pas sur la mêlée, le tribunal a retenu que tant que kotaki, vous avez un normal. À part que diamba, problème, mais au côté normal, au salut Maramnayo, normalement, au Bendi Pelar Nayo, Tenasak, Télémélion, dans les Kachama Betio de Massas, aux zones ici. Mais ça m'a rappelé de dépression. Bien sûr, la dépression. Na bela ya kala non mais mkolwana ozali normal bon na évité fait normal bon Yamba bangi nde yango tobengaka na Kinshasa yonde tata yonde mama pesanga courage yonde tata yonde mama pesanga courage. Allez là il prend une pile de germes et puis il débarque. Il a fait irruption. Yonde tata, yonde maman. C'est le courage. Mais elle est lucide. Avoir agi en âme et conscience. Tata